tanga ya wera sona tanga te wana naza contre yango parce que na bi wera sona tanga atanga wera sona tanga soki asisa université mais akota université atanga soki balobi ke Sankara anano atanga te nga naza contre yango nayebi ke Sankara silisa secondaire na ye azwa diplôme d'état na ye c'est-à-dire na Congo na mboka na biso wana eza lokola batu moko boye bazwa Congo wana ekoma ya bango batu mosusu baza na droit te ya ko soki bazali na mwa mayele moko boye ya kobakisa na mboka. Donc Mukebai azaki journaliste soki ezaki bien pour na ye alinga pe atikala na musala na ye ya journalisme wana azosala soki atiki yango akoti na monde politique pour azala député il faut appeler peu chance à batu mosusu parce que Congo ezaka ya ye moko te Congo eza biso nyonso lolenge moko na ndeko na biso Werason azali musicien congolais azali pe na ba droit na ye abetaka musique soki amoniki azali na droit ya kokende ko défendre bandeko na ye na kata parlement mutu moko te ko kopekisa ye boni ndeko na biso Mike Mukebai akoki ko boya Werason me bandima e politique na Rwanda mutuchi oyo atikala totikala koyeba même ata histoire na ye babenga ye chef de l'état na mboka wana atikala koyebisa biso te ke e politique na Rwanda mutuchi na bandeko na ye batanga te bakoki ko mériter ko za président de la République te mokile koti matata donc presse koti matata balobi 2019 mama sika abe mission sika cameraman ya sika ba chroniqueur ya sika 2019 si tu les amis si tu bisika pour avoir information vraie sika auto le caractère ko cela ba kimakambote za site auto le caractère bozo ba information vraie au biso to kanango za site ya sika ko monango kin ya banaki. Mon cher internet, merci na confiance au Bopesa Biso na site na bino oyo bolingaka mingi kini ya bana ya kini. Merci à toi Pegiwate parce que au s'abonna et puis au eda bate belé ba s'abonner na chaîne oyo. Merci à tout le monde, merci à mes amis partout dans le monde. Ba o bolandaka biso. Balobi lelo mutu Gilles Senghor bimaka pambate tangu na bimi boy c'est qu'il y a un problème. Balobi qui chasse les a bouger ya mabe mbutu ya grave Mike Mukebai et puis Sankara de Kunta mbutu ya grave nani aza mayele nani aza zoba nani atanga te bakufeli nini Mike Mukebai alobi vérité o eza na motema na ye ki Werason atanga te pourquoi akota parlement akoloba nini et puis asukisi betaka musique donc yo betaka musique et le banango papa chéri na ndeni donc lelo yo boye tozali ya boye na plateau na bino ya kini ya bana ya kini balobi lelo tozo panza teke na nenga mukete merci à toi powerful balobi powerful na Jobour na lobi ke na Jobour mutambonga zate biso tout tozali ya boye powerful defate Mama Del Yombo na Mikili, Mama Balobi, Mama Paris, Mama parisienne, na poto defate maman aliaka na bana bitike, maman azalaka na biso, mama ya bolingo, Mama Del Umela nkola bakisela yo ebele. Plateau na biso soki tolobeli comme ya Mama Del Yombo te, eza déjà péché impardonnable pas nkolo. Tozali ya boye, mais je ne suis pas seul, nazan invité na ngai spécial. Aouti daben akiti awa parce que likambo il faut tolobela yango en tout cas faut tolobela yango vient na biso yenda le représentant légal ya Moïse Katumbi chapeau na niveau ya daben Pita Mukendi excusez-moi Pita Mukendi c'est ça quoi directement je commence par saluer Pita Mukendi. Bonjour boni nonangai boyambi ngai na kini abana kini sengo mingi ndenge boyambinga na uti dirma na ekaka po invitation na bino ekomaki il faut toya tondima toyoka mituna oyo bino bobongisi biso toyeba nini tokozongisila bino. Merci papa Pita Mukendi. Problème o eza wa boye eza problème o eza sérieux parce que Werason a comme député élu mais Mike Mukebai a boyi yango makasi
alobi Weranson atanga te ko kozala député te akoloba nini mais Weranson alobaka te yo yebi aza na porte-parole na ye privé. Ok, non, au touché Wera na 12h, 1 minute Sankara de Kunta Wewa abimi asasi yoko sasa. Mais Mbutu Muteza Makasi Sankara alobi ya ba vérité que Mike Muteba aza na niveau na été Sankara alobi ka lekie na mbongo Sankara tangi sakabana na poto Sankara za diplômé alekie na makambutu na vie sociale boy Sankara alekie mais il pas vendité ya alobi ka Sankara tangate voyou ya danze atanga ndete donc aza illettré. Papa, yo lobi boni. Merci beaucoup Ndonangai na mutuna uchukutu nangai na tongo ya lelo. Kotanga ya Weranson atanga te wana naza contre ngo parce que na bi Weranson atanga. Atanga Weranson atanga. Soka sisa université mais akota université atanga. Soki ba lobi ke Sankara anano atanga te nga naza contre ngo na ebi ke Sankara sisa secondaire nae azwa diplôme d'état nae. C'est-à-dire na Congo na mboka na biso wana eza lokola batu moko boye bazwa Congo na ekoma ya bango. Batu mosusu baza na droit te ya ko soki bazali na mwa maele moko boye ya ko bakisa na mboka. Donc Mukebai azaki journaliste. Soki ezaki bien pona ye alinga pe atikala na musala na ye ya journalisme wana azo sala. Ce qui est yango à côté na monde politique pour être la député, il faut appeler ça peu chance à battre mosus parce que Congo zaka ya moko te Congo za biso nyonso. Le lenge moko na ndeko na biso Weranson azali musicien congolais azali pe na ba droit na ye abetaka musique ce qui a moniqué azali na droit ya ko kende ko défendre bandeko na ye na kata parlement mutu moko te ko pekisa ye. Boni ne kona biso Mike Mukebai akokiko boya Weranson me bandima e politika na Rwanda mutuchi oyo atikala koyeba même ata histoire na ye babenga ye chef de l'état na mboka wana atikala koyebisa biso te ke e politika na Rwanda mutuchi na bandeko na ye batanga te bakokiko mériter ko za ba président de la République te mais bazaki na mboka wana bazolia mbongo ya sese babimi lokola bazali ba opposant bazali contre politique nambe même bafuta bango balar batika désordre Weranson aza congolais aza mwana mboka abembela biso abeta biso banzembo batinyoso basepela na ye moko ndeko na biso honorable Mike Mukebai asepela. Donc pour na réponse ngana ko pesa yo Weranson est le fils du pays azana ba droit na ye lokola ndenge Mukebai anango. Donc Mukebai asa lokola te ki Congo ne komika ya noko na ye obi ezali ya koko na ye tikila ka ye eza ba congolais nyonso baza na droit ya ko défendre mboka na bango soki ba mériter. Mais papa Mukeni alobi ke Wera akoloba nini na parlement akoloba nini pona obika kuna pesa la guerre moko boyo sengi motion matili kolo moi français peut faire bima moi nini fait bima banini na sens wana ce qu'on a lobela ce que Wera lobaka français te so akoloba nini wala ngana lobi na boyi ke Weranson aloba français te ça c'est mensonge car Mukebai azokosa Weranson aloba français même ceux qui lobby français te eza obligatoire tika ka na lobaka na français tous en Afrique du Sud tous en Afrique du Sud tout le monde na parlement na bango est-ce que lobaka na anglais non batusu balobaka zulu voilà l'essentiel est que message est le cas o lobaki zulu au moni complexé o biso ba congolais tous en ango to comme ça comme français comme langue ya bakoko na biso o tozozwa ba minoko oyo ya bakoko na biso tozali kobwaka ngo sima tozozwa minoko ya bandeko mususu tozotombola ngo likolo. Weranson alobaka français ata soki alobaka français te soki akoti na parlement minoko nyonso oyo kokotela ye ke akende défendre peuple na ye akende défendre parce que baponaka ye te kakende olobela bango ka na français aoloba ngo na lingala aoloba ngo na ki Congo aoloba na Swahili aoloba na Chiluba ya motu ya message ya ba congolais et oyo à côté yango na parlement a défendre bateko na ye. Mukebai atika distraction tozan attend oyo tozan a besoin que Congo mboka na biso etongama to liboyi makambo ba distraction pamba wana ya lobby français à sisi français enfin nini asa bakisi biso depuis abanda
rio ko meloko moko te. Donc nganga wana nazo benga ngo distraction atika wera sona sala musala soki ba pona eza yende apona ka été c'est le peuple congolais nde eponaki mfe wera son pour ake akota na parlement so balinga ka été balinga bakosa na parlement te. Donc ne bandimaki yeke akota na parlement, c'est-à-dire namunoko nyonso oyo akolinga kindelo bakuna ya mutuya message ya peuple congolais batindie na parlement ekota. Ya papa pita mukendi akiebisi Mike akiebisi mutebai alobi bien akebatika Weranson asala boulot na ye parce que azalaki eli na peuple. Alors Weranson batombeli yo santa tukutombele kende na parlement sakana nango tout le monde a fait boulot quoi. Mais si quoi a commis au like ça va bien. Sankara lobi ke akoboko lande akoboko la Mike. Bana Sankara batanga na poto. Sankara na deka et comme ils mamba bien papa. Te wana eza vérité makambo Sankara lobi azana bana so 4 bo na poto mwana ye ya liboso za mwana mwasi bientôt assisi déjà a eu déjà diplôme d'état. Ok, azan en Afrique mais atinda mboko na poto po beaucoup za bana na ye. Wana ba polémique ba bien wana na okota ngote mais on nga na yebi Sankara azana bana mwana na ye moko ya liboso ya mwasi auti aussi sa ju diplôme d'état. Oyo diplôme d'état ya mwana Sankara na France est différent na nani mukeba ya zona Congo. Ok, en tout cas, Bolandi yango bien, eza vérité ne yango wana, eza nango ka vérité. C'est que Weranson kala tout le monde a peu beaucoup parti politique. Ali rango ke kama. Azana batu, aza populaire, Weranson a beta musique le lote, azana moins 30 quelques bambula al sali musique. Donc, koza batu bakota déjà na kati ya mitema na ye. Tellement Congo zamboka na biso azana droit wana ya ko créer parti politique même yo onde ozali awa soko moniki e o komi na makoki na yo o sa parti politique na yo bato babandi kolanda yo wana côté wana ezali toza yango toza ikuluka démocratie na droit de l'homme ko tamboka na biso obi tozaki na 32 ans ya o dictature ya papa Mobutu to ko zo politique na Rwanda mutuchi mismo mais mismo vondo akangi biso 18 ans na monate ba congolais basali makelele mais lelo bana mboka o ba kolomboka baba ndosa makambo baba ndo telemela bango yango nga na boyaka totika congolais nyuso azala libre azana mboka na ye asala oyo akoki kosala soki okozala na implice pona bana mboka. Ouais papa pita lobi totika congolais nyonso azala libre na mboka na ye hein balobi président Fatia Zawana to bangelo côté tozali toujours mais ici on fait pas la politique hein c'est juste inviter na biso nde azo défendre hein ya eza défense na ye quoi papa pita est-ce que wera ako siéger to suppléant za déjà prêt. Wera imo okota wera imo penza okota parce que kende kuna te atika mutu simana yemo okota kendo sa musala wana donc tant ba pesegi confiance wana et pas bande on a biso que ba voter à cause de la député a tchaki candidature na député national na député provincial donc nous sona basti ba ponaki ba bosaki lokola kité abimité o nga na zaiki na monaki yango ezali clarté tazongisaki recours na na justice na biso ba yeko mona techno nombre ya bateau ba vodaki wereza kebele c'est à partir de cela ba yeko ko pesa ina ni pifo wana ya koloba non ba ndimi a kota na parlement donc il faut akota na parlement a continuer ndenge ya komi na ba ambition politique donc ngana ko senga yeka ke akota a continuer na makambo mususu oyo azana ngona asala ngo parce que azali mona mboka mutu nyonso azali libre na Congo tozaki condamné na ba Rwandais batuchi toza ba rubero na Congo wana nazo yokate ba Mike Mukeba wana bazoloba Rwandais mutuchi wana penza 100% mutuchi penza ya rubero na tela koyoka ba Congolais bazotemela bango te bazotemela ba na Congo ba koloma bele bazotemela bango otuna bo bino no ba journaliste botambola botuna Mukebai toza na rubero awa soko monika lolele monaye otali munoko naye otali minu naye osati pesa ki mutuchi pesa ya papa pita salut mes enfants salut à tout le monde. Bon, on a pesi mbote kaka ba Congolais nyonso bazo linga Congo to tika distraction to longa distraction on a pesi mbote pa o yanga son excellence musique Katumbi bientôt la zozonga na Lubumbashi le 20 bana katanga nyonso nazo belela bino 4 coins ya Lubumbashi bo kita na aéroport ya Luano bo kende ko yamba son excellence musique Katumbi o ya yeko bagisa implice na kata mboka
bamiyibi wana bazokosa biso bazoluka mbongo na ndenge na bango mais oyo ya bino Katumbi azoya napesi mbote pa ya bino moko bakolo site ndenge bobengi ngai boyambi ngai Nzambe apambola bino napesi mbote pa ya libota na ngai napesi mbote pa grand sœur Miriam Ndomba napesi mbote oyo ya ngai nyonso o balanda biso na site ya sika kinya bana kin bozala penza abonné site ya bino oyo ezala ba information ya vrai sans polémique boji abonné mingi boko tapoke ba information malamu bo banda zwa Nzambe apambola bino. Merci Papa Peter numéro na nga téléphone batio bazali na kacha wa Zaliz na Afrique du Sud des 078 85 86 281 o ya Libanda ezara plus 27 78 85 86 281. En tout cas, merci beaucoup, Papa Pita. Toko yamba lisusu parce que y a zalaka toujours na jobu, azalaka awa na daben, donc tout le temps ayaka jobu, azonga naye, kwenda futuka eloko pamba. Donc akanga sido mobimba. Yenda kanga sido mobimba. Donc alobela ka Moïse Katumbi, wana biro ya Moïse Katumbi. Toza boy pa ya mima na restaurant ya mima, awa na Yuvel na Avenue Yo Street. Donc ukotika ka awa mima, awa ndesika to liaka mwanzombo, mwambisa kukauka, mwa pundu quoi. Donc tozali awa boy pa ya mima. En tout cas, merci à toi aussi, Mima, maman Nabiso. Bon, s'abonner massivement. Masolo yango avec Gilles Senghor, plateau Nabino, to bosanité, banakini, mato sangwane se kitaki déjà bossara boulot, to kumbela boulot quoi. Ponanga, lelo, to sugiga awa. Boucle!